Coucou, allô, bonjour, ma vie. Puis bon, vous allez bien? Bon, est-ce que vous allez bien? Bon, la mouki bien. De mon côté, ça va, Dieu fait grâce. Ngala la mouki bien, Fumukanda la mouki bien, Libo teza bien, Bana baza bien, Bakoko baza bien. Tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Et de votre côté, faites-moi savoir si vous allez bien. Abariye, ma vie. Muko wazima, muko wazuri. Est-ce que vous allez bien? Ah, vous allez bien? Aksanti sana Bwana, aksanti sana, aksanti sana Bwana, aksanti sana. Topesi yo lokumu, kolo Yesu, topesi yo lokumu. Kolo Yesu, topesi kolo Yesu lokumu, topesi nzambe lokumu, nzambe tata. Aza lokumu po etaza malamu, mais malgré toza bien, ba santé na biso eza bien, to ane sengo, toza malamu, tokobosa na te ba pensée na nga ezali na bandeko nyonso baza hospitalisé, bandeko nyonso baza na ba hôpitaux, ba o nyonso baza na ba maladie ndenge na ndenge, ba o ba perdre espoir. Nzambe atikaka bana ye te, nzambe atikaka bana ye te, ata oza ya kolembama, ata médecin biso kokomi na suka, ata lobi nini liloba suka ya vie ya moto ezalaka na maboko ya nzambe tata. Nzambe asala biso liloba suka ezalaka nde na maboko na ye kobungisa eliki to yo moto ozana na souffle de vie, yo moto ozana na kopema, ata docteur alobi ke etikali yo 5 jours, accroche toi, belela nzambe akoyoka yo. Nzambe atikaka bana ye te. Je compatis na bato nyonso baza na ba problème o baza na ba problème ya ba décès, bandeko na biso mingi basili kotika biso za na bato ebele baza kolela, ba perdre ba très cher na bango, ba muso perdre mibali, ba muso perdre basi, ba perdre bana, ba famille. Vraiment nzambe ya mawa ayeba na kosala nini, nzambe ya mawa ayeba na koleka, tozo senga nzambe na mawa na ye akoka ko consoler mitema ba o nyonso baza kolela, ba o nyonso baza kolela, ba o nyonso baza na ba problème, nzambe a consoler bango. To pese pe merci pona ba o nyonso baza na bonne santé, ba o surtout baza malamu baza na problème te, moto aza na problème na mokili azalaka te, mais topesi merci. Bible na biso na circonstance nyonso tosani tokumisa nzambe. Jusque là tozana nuka na kati ya matanga oyo eza na nation na biso, matanga eza na mboka na biso, matanga ya ndeko na biso ya mobali, frère na biso atikaki biso, bato batika biso na Congo, ba comédien batika biso na Congo, mais oyo Dadi Kambala Dadi Kambala lelisi bato. Elo omwe kamusi ngai marraine na ngai mama Mimi Njoko, marraine na nga, marraine ya ngai o asima nga libala o to benga témoin ya mariage, ya zala témoin banda mokolo ba fiancaki ngai moko bafutela nga monga libala ndenge na kenda mairie ndenge na kenda église. Mimi Njoko na pesi bino mbote ebele, ma marraine Mimi Njoko na papa Eugène Njoko wa boki Mimi Njoko, donc Njoko c'est son nom marital, nom marital na ezali Njoko, mais ye moko donc Mimi na pesi ba gros bisous. Ma marraine à moi, je t'aime très fort. Et là comme c'est kinga marraine nga ayebisi nga ki Eli po ya bengaka Eli komo na nga bomwana Eli oyebi na oki passe ntango namoni Tirza aye koyebisa nga ki mama regarde Dadi Kambala décédé, sikoyo nazokama Tirza mwana botami na poto. Tirza za na âge nini na bosani c'est peut 18 sur 20 ans entre les deux, mwana botami na poto, mais ayebi Dadi Kambala. Ayebi pourquoi? Parce que atalaka na ba théâtre. Tirza ayebi Dadi Kambala ekamusinga ki marraine na nga bisinga ki mwana na tristesse nyonso na mawa alors ce téléphone, maman regarde Dadi Kambala est décédé. Donc eloko wana nde kamusinga ko mwana na bana lokwa ba Tirza boye ayoki pasi ya liwa ya Dadi Kambala de Dadi Kambala asani akufi puta ayebi te bato bayebolelisa bato na mokili bazali yango wana na banda koloba ke jusque là matanga eza kaka matanga. Donc tokokutana mpona biso bato tozala na France, yo soko ozala na Belgique, ozala na Allemagne, oza partout soko pose pe lobi ke non oya kolela na ba comédien, donc na ba Devos Musoba, ba Jean Molai, ba Meta Mpinga, ba Maxi Bondowe, ba Duche Kapanga, ba président 2 minutes. Si vous avez besoin de Fifi Missiolo, babiso ba maman il y a ni tout, si vous avez besoin de coller l'ensemble na biso. Donc tokutani na bino vendredi nzamba sa biso grâce na rue Raymond Bros. Donc Raymond Bros en anglais autant Raymond. Donc autant Raymond Bros, autant Raymond 28 30 Villeneuve la Villetaneuse. Rue Raymond Bros 28 30, on a des numéros Villetaneuse 93 000
430 nde esika tokokutana na vendredi jour corps ya dadi ekobima na Congo tokokutana na vendredi déjà à partir ya 17h tokozala wana biso nyonso tu ntango bakunde samedi nde tokokabona samedi donc vendredi tokozala na veille na veille tokoveye wana na batongo tozongi bandako tosokoli après na après-midi tozongi wana ntango bazokunda tokozala mpe na kati ya salle wana nde ezalaki communiqué oyo ezoconcerne matanga ya dadi vraiment dadi dikambala tutuki tomi na tapis rouge. Ah, que ton âme repose en paix. Hein? Eh, non, 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 non. Batu bakufa na bango dadi, mais yo, olelisi na bana babota mi na poto, o ba yebi yo te ba mona yo te, batu mona ko à travers ba œuvre na yo. Ah, te. Ebi sengo ebi lengi kitambala, mutamavwanga. Mutamavwanga, bisengo etikali, vanité de vanité. Dieu merci parce que tu as vécu ton temps. Tu as vécu na tana yo ozaki mutabilenge ndongo lobaka waki mutabisengo mulimo na wepe na kimia. OK, lelo tozo solo la masolo o etali tozo solo na bino makambo o etali comment s'appelle makambo oyo lelo tozo kende ko solo la mutu il faut oyeba juda ya vina yo. Ponde tozabwe na ba vi na biso na ba bomo ina biso mutu nyonso tu azana juda ya bomo ina ye. Mutu nyonso tu azana juda ya kati ya vi na ye. Na vie ya mutu nyonso to aza na juda. Quand je dis juda, ezali mutu abundisaka na kati ya bomo na yo. Mutu abundisaka famille na yo. Mutu abundisaka libala na yo. Yenda aza juda ya kati ya bomo na yo. Allo, bonjour. Bana bobenga ba mama. Ba mama bosa nini bobenga ba papa. Michel na bino yango ebandi proponi pour le mariage. Ensemble suivant mama ili anitu. Merci na bino nyoso tu. Na yebi ke bo disposera ta na bino. Bofuni mato bobi. Maman il y a des salungelo basusu nini. Merci pour de vous disposer à na bino pona koyokanga et puis pona kotalanga merci beaucoup. Surtout merci parce que makamona le bakaboche kango en pratique. Nazoka ba retour rebelle, maman il y a ni tomoto ngoloba ki bonasa ki bo esimbaki. Mais lelo on a koloba na bino lelo c'est très important et même trop important on a zolo basusu lelo. Et ça vraiment important makasi mutu nyonso foye ba juda ya vie na yo po mutu nyonso tu azana juda na kati ya vie na ye. Mutu nyonso tu azana bitumba ya bomo na ye. Mutu nyonso tu ezana mutu mususu pa ndenge tobala na katoyeba na ba famille te moi so uti na famille na yo oyebi famille na ndenge ezali mobala uti na famille ayebi famille na ndenge ezali mokomona bitumba ya famille mobali na yo elandi yo elati yo bitumba na yo elandi mobali dans tous ces osenga nini tokangama na nzambe tokangama na prière mutu nyonso aza na kati ya bitumba na kati ya libota na ye mutu aza na kati ya bitumba na kati ya libala na ye oyo kolobaki aza na bitumba ta aza te mutu nyonso tu aza na juda il faut yeba nani oliaka na ye il faut yeba nani omelaka na ye juda mosu akoyela na kati ya ndako no anganzambe avandela na kati ya ndako batu musu konanaka basi ya mabala ozo konana bi yalinga basemeki te yalinga semeki avanda pa na ye te yalinga ka boye te alinga ka ba camarade mais bozo yeba te ke mutu musu ko vandela na ndako yende antenne azala ya famille na yo azala ya famille mobile no antenne wana eyeko vanda tango antenne evandelo na ndako ebandi kopesa de gauche à droite nyonso koleka lelo mokili ya lelo eza mokili ya matata le monde trop matata lelo mokili komi mokili ya video ya kolekisa par-ci par-là na beta bino lisolo na bisa bino keza na ndeko moko ya mwasi abengi nga lobi mama Elia nitu osola makambo mabala makambo etali mabali mama Elia nitu il faut osola lisolo nanga ngabi ok problème eza te yebisanga lisolo na eza nde nini tozolo bela siko juda ya vie na ye na kati ya ndako na ye abi mama Eliane na kati ya ndako na ngala mobile na ngandenge tovandaka mobile na ngata tokutana kine tozaki ba jeune nga déjà na yebaki Christ mobile na nga abande ko sama na église catholique azakina na ba mu pendenge basaka ko sama na église catholique biso soto yebi parce que biso soto uta kuna tokula tozo ba bate ba confirmation biso surtout to uta na catholique muto ba uta na catholique te eza bano ya mike ba botami lelo surtout bano ya poto ba kuti ba parents ba kuma na église de réveil bon on be makambo ba catholique te mais biso surtout to yebanga ba église catholique parce que to leka kuna habita to linga to ba fiancé à partir kina to na fiancé na biso ngai déjà na yebaki na nga église de réveil na mandoke na église de réveil tant to lingai na mobali na longoli mobali na catholique na même pe na église de réveil to komi ko sambela bitumba ya vie ya mobali na ye sali nini eliye sikoyo bango ekomi kolanda
bango ndenge amemaki mobali na kati ya église de réveil parce que mobali azalaki na bitumba makasi na kati ya libota ne me mobali mpe ayebaki teke aa na bitumba yango ntango tobotamaka toyebaka te juda ya vi na yo akozala kaka ndeko nomona papa no na mama na yo juda ya vi na yo akozala camarade na yo juda ya vi na yo akoki kozala moto bosaka nde mosala juda ya vi na yo akozala collègue à travail akoki kozala ami donc juda ya vi na yo aza partout quand je dis juda parce que boyebi ke yudas nde moto atekaka yesu muta bande kolia na yesu amela na yesu muta tekaki voilà pourquoi nazo benga bitumba vi na yo oyeba juda ya bomoi na yo juda ya bomoi na yo il faut oyeba ye aza nani ami maman Hélène tu toye poto na mobali to bandi vi na mobali na poto ndenge zala kaka epesa meli biso ba mikanda tout bref vie ekomaki nango bien na kovanda wana grande sœur ya mobali abandi ko déranger skonde yo bando kenda poto obengisa tande ko na ote fo bengisa ndeko na bozala tami bale kuna po boko kosesa ni boko kosalisa libota mwasi ala binga na mobali nanga tozaka na boyokani moko akosakana te do na kati na biso to ana boyokani makasi po oya kutu kokota entre nga na mobali nanga te vraiment eza vraiment passe mobali avandisi nga abi tala grande sœur Mado alobi ke nabengisa ta mutu mwa ya poto tusa boye na boye poto banda kosalisa libota biso mbale olekaka nga moko mosapi moko sikola kelongi te nga mona na bacharge ebele abi problème eza te tosala yango babengisi leki ya mobali aza mpe mwana mobali aye na kati ya ndako epai ya confrère na ye bakomi kovanda na kati ya ndako semeki ayambi ebi amoni semeki boyebanaki banda na Kinshasa ti aye poto oyambi semeki na kati ya ndako na yo ayambi ebi ndenge eza kaka oyambi semeki bakomi kovanda semeki pa bandi musala abandi musala na buku ya yaya bandi kosala nzoka semeki wana yaki yenda zaki antenne o batindaki na ndako na bango po yani ayako pourrir bango la vie antenne o bango batindaki nde ye wana donc juda ya vi na bango ezalaki nde semeki wana mwana mobali s'il vous plaît ayebisinga bi mama Eliane tu souvent tout le monde ba semeki ya basi nde bazaka mabe mais ngai semeki ya mobali il m'a pourri la vie semeki na nga mwana mobali mais mama Eliane metika kanisa wana tozana na basomo emoni libala ozobanga na ndeko mobali ozo ko respecter malgré ozana poto mozo respecter ndeko mobali à la lettre okolambela ese moule bilamba na kotia na machine ebimi na machine na repasser leye bilamba na zo lengela penza ke semeki na nga penza ke leki ya mobali na za vraiment kolengela leki ya mobali na nga bien abi mama nitu nzoka yenda zaki antenne ya bomo inanga ya biso nde zaki wana o moto penza batindaki kendo ke nonganza na kati ndako penza o pourrir bango la vie abi j'ai remarqué quoi semeki ndenga yaki na ndako ya libala tokomi bato ya incompréhension nga na mobali nanga incompréhension ekoti biso na vie de couple na tel mobali nga abi papa biso tozala boye te ngana tovivaka boye te ndenge nini tokomi bato koswana tozala biso mwana ndako toswanaka te papa tona mopaya na ndako na kati ya ndako tokokoma vi ya koswana mi oza vi na biso te tomesana boye te toza bato koswana te bana na biso babi biso na koswana te babi na bitumba te abi mama tokoma na mobali ata bokosola incompréhension ko mobali atelemi mobali asiliki omona incompréhension kotele mobali azoparvenir kobima na chambre azolala na canapé na salon leki na alali na chambre kuna na bana ye alali na canapé nzoka nini envoûtement oyo leki aye nango na kati ya ndako ya libala ekomi kokota incompréhension nga na mobali incompréhension bandi kokota incompréhension tokomi kosola na mobali ekomi nakoma kotikala na chambre nga mona alali mobali azobima na salon azolala na salon mama Eliane nakobondela ndenge ezalaka prière nde naye koyebaki bitumba vi na ngai ezalaki nini semeki na ngai oyaki na kati ya ndako ye nde antenne oyo famille mobali batindaki mpo aya kopourrir biso la vie parce que basepelaki te ndenge mobali parce que si je peux dire la vérité mutu aya poto nga mutu na ye na mobali na poto parce que papa na biso azalaki na mbongo ndenge papa azalaki na mbongo nga na sisi baklasse mobali nanga kenda baklasse mpenza neti ngai te me nalingaki tolinganaki ntango papa bi azotinda nga na poto nayebisi papa nakoki nga moko te efona kenda mobali na ngai donc nde boye papa na biso aki mpe moto ya compréhension lokola azalaki mpe na mbongo papa azweli na visa na ngai na ya visa ya mobali papa atindi biso na poto papa amonaki mpe eza bien alingaki mobali eza sécurité mobali mpe asaki effort abalaki na ye mpe ngai ndenge ezalaka bapesi mbongo na bango libala makambo nyonso mais bamariage ndenge eza bamariage coutumier tosalaki na Afrique mais bamariage oyo tosaka ya mairie religieux toye kosalela yango na poto aye mama Eliane ngamu nayaki na mobali na poto nzoka nde nayaki na mobali na poto boye bango selon famille na bango lokola bato moko lié balinga baza kolinga balingi bonheur ya moninga te grande sœur alingaki bonheur ya petit frère na ye te grande sœur wana nde moto akomaki bitumba sikoyo ya petit frère na ye moto akomaki kopourrir biso la vie yango ayebisaka leki ndenge omoni bengisa moto aya kuna mpo aepole yo mpona osalaka yo moko totinda nzoka nde atindeli biso demo na kati ya ndako mama nitu ndako nango ekomaki na mawa ndako na nga na yabi te ndako na nga ezaka boye te na mobali na nga ezaka boye te mobali na nga toswana tout le monde a abandonné na canapé, mais ce n'est pas dans ses habitudes.
ezolekelanga mama na telemaki na mabondeli na temi na mabonde jour mosusu na vandisi mobali nayebisenga bi papa omoni te ke changement ekoti na ndako nga na tovandaka boye te depuis ke yo banda kosilika obanda kolala na salon ntango olali na salon olalaka na nani nga to natika na chambre olalaka na nani yo soki abandone li conjugal ozolala na salon ozotika nga na chambre banda mokolo nini abi mama eliye mokolo na vandisa mobali nga na solola na mobali nayebisi mobali papa tosambela nasibi mobali na nga na maboko tosambeli tosilisi na mwa mobali na nga lokwa esprit esala nini esprit ezongi semeki na nga na kati ya ndako ya libala na biso afilma ndako na nga nyonso tu mama mo nde tozalaka boye totikaka chambre yango nayebisa bino chambre à coucher tikaka yango polele te kokotisa kama na chambre à coucher te kokotisa ndeko te kokotisa semeki te personne alors personne kokotisa na chambre à coucher te ay mama niti ndenge ezalaka boye tobimaka natikaka mwa chambre na nga natiki na nga polele bisemeki na nga wana mwana mobali mwasi te mo mobali mama niti akota afilma chambre na nga nyonso afilma salon pardon afilme ndako mobimba azwa video asa nini atinda na Kinshasa kuna atindela ya na ye sikoyo yo talaka na Congo ntango batali chambre encore nga pe na lingaka mpo makambo ya kitoko mama nitu chambre na nga na déco sala ngo décoration ya verchach nde na décoraki chambre na ngai nasali décoration ya verchach badrap mbeto kotanda na mwasi moko mpenza maniaka donc nabongisa ndako kitoko kotisa lobi wi oyo ndako ya moninga mwasi vraiment eza kitoko mama ntango ekomi na Afrique ntango atindi wana yaya wana motema evimbi suka nde kovimba ye kote mwa semeki ayaki aza kobundisa biso nzoka ye aza antenne oyo batindaki mpo ya kosani ya kopourrir biso la vie yango na soki obali mobali toyebaka te mobali ana bituma na famille na ye mwasi na bituma na famille na ye yango na fo kotelemaka na mabondeli prière koyeba kosambela koyeba kotelemela milimo nyonso tu ya mabe kata balie familiale ya mobali na yo kata balie mpe ya famille na yo soki oza mutu oyo so oyebi ke nga famille na nga tobalaka na biso te nazwi grâce nzambe asali nga na bali kokanisa te so obali okoti na ndako ya libala nde olongi te ntango obali bitumba vi na yo ebandi guerre ebandi bakobundisa bata biso na famille na biso oyo tolakela na mabe ke moto akoki kobala te ye abali ndeni bitumba ekobanda wana naza na sœur moko na otanga kombo na ye te sœur moko ayebana ayebisinga bi mama nitu biso na famille na biso bapesa biso don ya commerce vraiment tosalaka yango bien biso nyonso tu bana basi tozwaka mpenza mbongo na commerce mais libala ezalaka te pona nini ba parents na biso ba sacrifice de ba koko na biso ba sacrifier ba mabala ya banda ya bana na bango o baza ba mama na biso moko pe bana ba sacrifier biso donc biso ata obali mama ni na famille na biso zaka mwasi mo abalaka 3 fois abalaka 2 fois abalaka 4 fois comme on a divorce sur divorce au divorcer obali au divorcer obali au divorcer yango na mutu fo yeba bitumba famille na yo zanini tango so bitumba famille na yo telemela yango na prière bandeko to sala ka ba jeter bitumba libota mutu ezalaka to sala ka ba jeter mutu nyoso fa ba généalogie na yo yeba vie passé na yo lingo yeba passé na nga côté na nga ezandenge nini oso tali batata mosi na nga bazandeni est-ce que babalaka to babalaka te est-ce que côté ba mama leki na nga babalaka ba mama ko tali mbimo na kati ya famille est-ce que famille na biso to balaka te famille na biso to botaka te mutu na mutu fa bituma muso koza famille mobali na yo eye ekangi yo mobali muso kozala aza faible makuta na mwasi aza fort na prière yo na baraki libala esima na mwasi malamu mwasi asola bombaka libala na ye na prière mwasi asola tikaka mobali ne na maboko nzambe libota na yo futika na prière tant mobali azobima yeba ko bondela pona ye balobi te ke otia loboko te tango ya bimi akei yo fukami obi nzamba mawa na tiki journée na maboko na yo nzamba mawa batela mobali na ngesika akei zala na ye na telemi milimo surtout ya mabe ya accident ya bondoki ya impudicité nyonso bisika bikaoka au nom de Jésus il faut ko yeba ko tika kalibala na maboko ya nzambe bitumba eza partout Juda ya vina yo azawana azako luka bebisa Juda ya vina zo benga Juda poani po Juda ne mutabomaka Christ Juda ne mutatekaka Yesu Masia azalaka disciple na ye malingaka eta tekaka donc yeba ke ndenge ozana so mutalingi ote à tout moment muto alingi ote akoko salo mabe muto alingaka ote olieka nomelaka na à tout moment cette personne peut te faire du mal il faut faire très attention soko so yebi Juda ya vina yo il faut se retirer na Juda wana soko yebi ke camarade nanga oyo na mona lobaka mabe pona nga camarade nanga o musene ko tonga nga camarade nanga oyo azalaka boy bendana kozala na ennemi te obendani na yo mbote so bozaki bato obo mbote na tango pasi kutani na baninga na tango bisengo mais ba fréquentation à chaque jour tous les jours ozalaki nango obendani
Pona nini po omi batela. Mutu nyonso fa ba ko mi batela. Soko zo mi batela te mutu ko batelo azate. Albi maman eli anitu. Bitumba ya vi na ngai ezaki nde bitumba ya famille ya mobali na ngai. Bitumba famille ya mobali na ngai mutu yaki kokota epa na ngai mekuta kinga lokwana kile mwasi ya mabondeli ezwaki mobali tokumela ba incompréhension mukona vandisaka mobali na nga na lobeli esprit ezongi pe to sambeli nde mobali na nga soka komi komona abisemeki na nga wana mama Eliane o masolo na ngobeta oyo ndeko abetenga lisolo sa data eza lisolo lelo te eza lisolo moko parce que lobi tango semeki ne wana yaka bana ne bazalaka mwana liboso zaka soki na ba 5 ans lelo mwana liboso na 30 ans mwana liboso lelo aza na 30 ans siko avant seki semeki tango mingi na kati ya ndako mobali alinga moka aleki na nga to vanda asalaka musala a économiser mbongo po lobi asa nini akoko pe ko bengisa mwasi na ye na bana baya mobali asalaki asalika na ndako aya na ye azoki pe mukana na ndako aya na ye mais aboyi kokende ozwa ndako avanda kaka pa yaya aéconomiser po kokobengisa mwasi na bana na ye bakoka koya mais mwasi abisinga bi il m'a pourri la vie maman nitu botaka makambo na bitano ba 25 ans passé ozomona ke mutu asa kolengela po lelo basi lelo on peut pas dire le contraire les lois ma bala le ça que moi ça zolenga bossa c'est mec qui comme dans l'état n'enga zaki c'est mec qui ok mbango chema ya fufo lamba le lois bonté pour na kalezaki bongo bana ba botemi le lois makambo na te bano ba o bano to balisa le lois bana ba 25 ans ba 20 ba makambo na te ya ba c'est mec ko lengela ya ngoto te bisa ba lenga c'est mec ba ba oh non ça fout le bale ya moi na mobile ya oto linga ko meko zong sa ba na nzela ke ezalaka boye ta lobi maman Eliane semeki na nga na pourri nga la vie ezoki temps po toyeba ke yenda zaki antenne o bachela biso na kati ya ndako po apourir biso la vie ezoki biso vraiment temps po na toyeba yango tokomaki kaka donc akoya na bakamarade ne na ndako aye na 3 personnes sala biso semoule nga mpe na respect wana ya kobanga semeki aye na bakamarade na ye na kolamba semoule na kopesa na tiaka bilamba na machine na repasaka na repasi ya mobali na nga na repasi ya semeki na nga nzoka nde semeki avandela mobali na nga na mutu nzoka nde bango ndenge ayaki plan na bango ezalaki ngana mobali nanga tosala nini tokabwana so mobali nanga tokabwani bango ba profiter basala ndo mobali nanga ifaki azalaka misérable donc azala bien te mpona nini yaya na ye azalaki na motema mabe komona ke na kati ya libota ndeko ake poto na mbongo kutu na bango te me mwasi amemi na poto olie kutu asepelaki ndeko na biso azwi chance me ye asepelaki te nzoka azalaki na milimo mabe leki opayaki poto azalaki moto ya milimo mabe bazaki bato ya clan moko na grande sœur na bango baye ko pourrir la vie ya couple wana ay mameli to yeko tema na mabondeli ti akangisi mbongo po abengisa mwasi na ye avandisi biso abio ndenge eza boye na osa ba démarche mwasi na ngana bana baya mama nito na baki jamais mwasi na bana na kati ya ndako esimba te na boyi o na sina moni o ya salinga ekosimba te nde mukona pe na bote courage na yebise nga bi oui mwasi na bana bazoya me na ndako na nga ba komela awa te na vandi no bambule ebele ekoki mwasi na bana bakovanda awa te mwasi na wana bana soki bazoya bakokende zwa deja ndako kende kovanda comme ça mwasi na bana soki baye oyambela bango epa na yo mama tango abengi so na Congo abengi mama mokonzi expliquer tala boye azwi tele mokonzi abengi siko mobile nanga mais yo ndenge nini leki na yo mwasi na yo yana bana akende ndenge nini mobile mwasi na yo amonela yo akende ko bengana leki no na kati ndako yo pondimi mobile nanga zo autorité abia ya trop c'est trop oyibi makambo leki no asala biso na kati ndako leki no aya na mission po mobile pa mutako aya na mission po akokabola nga na mwasi nanga to supporter ye mingi il faut akende mwasi na ye soko aya na bana bakute na ndako aya na ndako na ngai te abi pa igere bandaka yango wana abi mama nitu bitumane koti tina kati ya bana na ngai bakomi ko bundisa bana na nga mwana na nga ke libala mama po abota sali boy ti mukolo mususu mwana kaka ndenge ezalaka na kati ya prière kaka bazo sambela na kati ya délivrance nde molimo wana ya semeki na nga ekobima na kati ya mwana wana losambo ekoloba botake mwana poto ayebi lingala te abotama na poto maza koloba nde ba milimo ebimaka ke ngai boye nalingi baza bala mte fo baza kaka instable papa donc na kota wana penza mingi te ona bisi bino ka muke ekoki donc na bisi bino ndenge eza boye mutu nyonso fo ba vie na yo eza ndenge nini mutu nyonso yeba komi bundela heureusement pe mwana na balaki aki mwana moko makasi na mabondeli azaki vraiment mwana prière makasi ki asambelaka mipesa kasalaka ba jeune fille ozotalanga
kokanisa te soki obali tout est acquis. Non, 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 non. Soki obali wana penza bitumba ya vie na yo ebandi nde wana. Bato tobengisaka na bafete toyebaka mitema na bango te, toyebaka te ndenge nini. Okomona moto osali fete mwa kitoko ya munene ya bien, mais na kati ya fete ndiko tonga ye penza ngala Seigneur OK, yene mutazaka na mbongo. Ye penza to basala fete yango. Bomoni mwana ngo ndenga alati. Bomoni bo. Bato nyonso to bayaka na fete baka bato malamu te. Mais lokola Nzambe abomba mitema toyebaka mitema te. Tobi mona ka bilongi. Moyeba ke moto aza motema mabe eza te. Pona nini Nzambe abomba mitema toyebaka mitema te. Bato nyonso bayaka na fete soki moto abali, ce n'est pas que bayaka ko sepela. Bato mosusu akoya na fete aye kopesa mwana cadeau. Cadeau wana sa sakeli yango mabe. Asa lobeli yango mabe. Bino ba marraine na ba parrain tant bana babalaka soki bazopesa ba cadeau bozaka na attitude à prière. Boyebaka kozobilo kwana nyonso avant bana bakela na ndako na bango bosambeli na nupona ngo. Bosambeli na nupona biloko wana avant kopesa bango ba utiliser bosali na prière. Jeune fille, jeune garçon, bino babali bozobala. Bitumba na bino bokobunda yango bino moko. Famille eko supporter o papa, maman ndeko, pasteur. Ata basambeli me yo moko soko za na conviction kati na ote. Yo moko soko reconnaître na bitumba ya vie na yo te. Okobika ndenge nini. Il faut yeba nanu bo moinanga eza ndenge nini. Bana bokangama na losambo. Bon mi pesa na prière, kangama na losambo, bo yeba kosambela eza très important. Les salaires individuels. Yo kota te ke ngama mama na ngala kwa sambela kanete ngana osambela te. Ta muso muto kobikisa mama na yo. Yo kota te ngama mwana na ngala kwa sambela te ngana sambela te. Ta muso muto kobikisa mwana malgré les salaires individuels. Mais Bible lobby esika moko mi balé misatu bakuta ninga na kozala 3e 4e kati na bango. Prière ensemble ezaki efficace. Mais yo mwana, yo bino balani, bino ba jeune marié, bo yeba ka kosala ka prière ensemble. Moi sina mobali avant bolela bo simba na maboko bo sambela ensemble. Couple faut ça la prière ensemble. Bo yeba ka kosambela. Bo tika ka ba discussion ko swana avant ya kolala. Bible bina biso te butu ekuto na kanda te. Avant olala, soko za na problème na mobali na yo, oza na problème na mwasi, bo bongisi. Bo bongisi bo simba na maboko, bo sambeli nzambe, bo lali pongi. Pourquoi ceux qui de peur que ceux qui bossent les bons ceux qui s'attendent à coucher là na kanda ba qui se sous kanda koleka tango la mkala tango comment tabu apeso bonjour apeso bonjour ochele ngina mpanza boko répondre Satan yo mutu ceux qui molimo mabe omona ka ozaka kanda makasi aussi kaka makasi osaka ba réaction moi mabe il faut miyeba que non il y a quelque chose qui ne va pas à moi il faut pas que nana molimo mo za kati na tungisaranga luka basala nzambe basambela pona yo avant basala nzambe basambela pona yo yo moko fungola motema yo moko yebele ko nye tungisaka yo po ekoka ko bima kati po ti bato bazo sambela ba yeba ke tozo sambela pona likambo boye yango na lobi foko yeba ko tuna na ba parents ba famille na biso za ndenge nini côté papa za ndenge nini côté mama za ne mutu nyonso fa yeba bitumba ya vie na ye po ayeba ko bunda ngo mutu nyonso il faut yeba juda ya vie na ye. Ba juda baza partout na musala juda vina baza na musala na amitié ba juda bazali na famille ba juda bazali na belle famille ba juda bazali to ba kosala ka très attention yango tozo mona ba mbala mingi ya lelo eza kokufa mabala ya bana mingi ezo kufa pona nini parce que ba juda ba leki na kati batu mabe ba leki na kati bana mingi nanu bwana compréhension te bozo bana na tamuso na longi ba comprendre nanu te bozo ba te ke ndenge toza boye makambo soki to soigner toyeba kolimbisana toyeba kosenga na bolimbisi toyeba na kosima na la main dans la main toyeba kosambela ensemble couple po ezala na force il faut bosala la prière d'ensemble couple po ezala makasi il faut bosala la prière ndenge sœur wana yebisinga bi maman il y a ni tout mobile nga bandola na salon te c'était pas dans ses habitudes to mesala makambo wasola te to couple mo ya kimia mais depuis kaka semaine ki nanga wana antenne wana yaki na ndaku nanga akoti biso molimo ya koswana na kati ya ndaku tango molimo ya koswana ekoti mobile akomi kotika nga na chambre mobile akomi kolala na salon maman ni tout Nathalie il faut defa to nga habité te o eza biso te o eza biso biso te fona telemela ngo bolimbisa ngai nga na musala nga pe na sala bolimbisi. Oui allô. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour, maman, ça abuse déjà. Il n'y a pas de souci. On a plus quoi adresse? Si, maman, en fait. Ok, à tout à l'heure. Hein? À tout à l'heure. Ok, merci. Allô? Allô, maman, bonjour. Oui, bonjour, maman. Ça va bien? Oui, ça va. Nous avons battu la kimizali. Ok. Oui, merci.
Oui, maman, merci, mais nazo c'est l'émission Limbisanga, son assistant, on va rappeler, hein, maman. Ah, ok, Merci, à tout à l'heure. Bon comprendre, ya bolimbisanga boye banga na saka na téléphone, donc na bisabine na musala nga salaka. Na saka na téléphone, donc na nga raté coup de fil. Ne ba bing bofuna ya ba comprendre, ya musala na nga pas service traiteur de conseil la providence, ya on des a gagné pe na ngai. O eza musala moza secondaire, na nga partager encore la bino ndenge na saka boye, mais gagné pe na nga eza musala na nga oyo nga na salaka. Ya la providence. Voilà de nazo sola ke mutu na mutu fo oyeba bitumba vi na yo il faut yeba kubuna ngo fo yelinga oyeba juda na yo azanani juda na yo uti na famille mobali to juda uti na yo parce que mutu musu mobali musu kokuta famille na bango eza lié na molimo wa celibat tango bobalani molimo wane bandi kolanda mobali bo umela telisi bani ekabwani mwasi mususu pe aza lié na molimo wa celibat tango mobali akomela na libala te libala esani libala ekabwani dans tout ça le sambo naza koloba nde prière boyeba ki ata biso ba mama eliani tozaka batake biso oyo tosala ba émission surtout ba émission sur le mariage tosalaka satan alinga yango te satan alinga libala te satan alinga libala te biso oyo tosalaka nga mama eliani bokasika nazwaka batake te me na baka bakoka ngai te moto akokoka nga aza te nzambe nde mobateli nzambe asukisaka bato baloba mabe mpona ome bakuta na mabe wana te nga nasimbama esina yekama na kombo bomoy kombo ya yesu nanga obele yo nkolo obele yo yesu nga nasimbama na bombama na nga nde naza mama eliani tu nasimbama na bombama epai ya nzambe tata kota mama eliani tu mama eliani osepelisaka ngai mafuta wana nzambe aza kosopa ntongo midi poko mpona nini mpona simbama na batami epai na ye libala na maboko ya nzambe tata la main dans la main nde nazoloba boyeba kosimbana mwasi na mobali prière couple faut prier ensemble botie bana na bino na bosambeli ensemble soki nano boboti te bosimbanaka maboko bosambelaka mwasi na mobali wana nde bokolonga soki bosali bongo te libala ekozala na incompréhension libala ekokoma bololo libala ekokoma matata oyo mpe moto akani omona akangi biloko na asimi nzela asa nini akei soit mobali akangi biloko asimi nzela akei atikeli mwasi ndako soit mwasi akangi biloko asimi nzela akei atikeli mobali ndako wana satana bi wala nakaboli bango na réussir bango boza na esprit faible il faut esprit na bino ezala fort ntango deja so okoti ndako ya libala fo oyebake nakomi mokolo olie deja biloko ya bakolo te oyebake nakomi mokolo okomi mokolo fo ozwa baresponsabilité ya vi na yo il faut yeba kosalela vi na yo mutu na mutu vi na yo eza vi na yo vi na yo eza vi na yo vi ya papa eza ya papa ya mama eza ya mama ya grande soeur eza ya grande soeur ya petite soeur chacun sa vie chacun pour soi Dieu pour tous. Il faut oyeba kozwa vi na yo en charge. Il faut oyeba kozwa bitumba vi na yo en charge. Il faut oyeba kobatela libala na yo. Bomba lindaku na yo na kati ya losambo. Bundela libala na yo na kati ya losambo. Bundela musala na mutu muso kozwa bitumba na yo na musala. Et pas yo sala ka musala ba pesa yo molimo ya ba bacha molimo moko ya pauvreté. Balingi te yo kendaka musala. Balingi to saka ozoka musala 2 mois ba bengani na musala. Ata ba bengani yo moko bimi na musala. Donc uyeba ke bitumba na yo bakangela côté musala. Ozoka musala moko bien te. Ta musala na bac plus 5. Momo na musala ya classe yo tanga ozoko kozwa ngote. OK boka nzoto wapi? L'échafaudage. OK boka nzoto wapi? Na plonge. Nzoko kena ba classe. Okomo tanga musala ba nganga na bac plus 5. Mais tango kena na musala bac plus 5, le quoi satan sakanga yo lié côté wana. Moi côté na bazo na musala ezate. Yango na fo yeba bitumba. Na lobi ezaka pona libala te bitumba vina yo. E koza pe pona musala na yo. Musala na yo esimba kate okoza bitumba vino koza la poko kovanda na batute ya pe bitumba bacha molimo moko boye oza maloba moko ya venin esko ozali kimi ezala te esko batu bazali yo za molimo ya kopanza batu oza molimo moko ka ya mabe donc oh belle sœur na ngai na tchona au parleur certes bonjour na za l'émission dans ce lobby oh c'est mec na nga leka mobali na nga leka mfumukanda oui ma sœur wana boyoka voya semeki nanga wana leki mfumukanda 3e famille ozaka 3e SRTT oui 3e leki mfumukanda 3e famille belle sœur nanga tete Thérèse ma tete na émission na aussi ça dans 2 minutes je te rappelle te ça va bato batalanga bayebi kenga na yamba téléphone na boya yamba téléphone te
Na yamba téléphone. Non, sur la bango, c'est la famille, non? Ok, il n'y a pas de souci. Bon. À tout à Merci l'heure. beaucoup alors. Merci. On a ces mecs là, les qui ont fait la troisième famille, Tété Thérèse. De gros bisous, ma belle-sœur. Bon, moi, je vais ta belle-sœur, et voilà. Bitumane koza atana musala pa yosala ka yo musala osala ka musala beba ka yo kaka ba kanga yo kote musala ke musala sani ekenda liboso te oza malamu te bitumba vine koza na mabota ozwa ka bazeme elongwa ka il faut tala bitumba vina e wutu pona kotelemela yango bitumba vine koza la masanga ba twa molimo ya alcool yo melaka masanga po oza na maele na mutute e bitumba vina yo faut telemela yango. Au jour d'aujourd'hui, mutu fo mi yeba nazaka ndenge nini tango bato baza kosala reproche mo boye talo melaka masanga mingi olangwaka yeba ke natika kolangwa talo zaka songi eya molimo songi batya na nzoto tika songi talo zalaka lokuta eya molimo lokuta batya na nzoto tika lokuta. En tout cas pour lelo tosuki wana vraiment nzamba za na biso nzamba batela biso sondi toza boye parce que to aba na ye nzamba batela biso mawa nzambe tata ezali ko na biso nyoso tu toyeba kolingana toyeba pe kolimbisana eya pete soko sali mabe balimbi osali susu mabe po balimbi so lisuba te bato pe balembaka ata babi pardonne soki 77 fois mais na ndenge mokili pe eyaka pe mwa pasi po tokokango mpona lelo en tout cas tosuki wana kande na ba God bless you mungu abariki tata nzambe kalusaku muna nzambe anu benchinen bana beto bango bye bye.